eza vraiment pasi makambo ya courant tant nazoka no autorité monene na mboko directeur provincial ya Kinshasa a promettre pas les aïna inga bozela suko eza le 15 pour eba na suko kata na pamba te le 15 wana ba pesika courant 2 jours tilelo pour eko moya na butu lokola ba mari de nuit femme de nuit aussitôt ka boye courant epeli moyo repasser ezate moyo balamba ezate okotika mbongo boye okotika mbongo makala te babiso courant katana ki pendant journée mobimba bana ba uti classe moyo balambela bango ezate yo papa oyebwe na ba moyen na biso ya mike tozana ngo et puis l'autre chose grave courant mata chaque mois au moins un mois au courant mati moi musana courant moi mususana ezo mata chaque jour vous consommez courant pendant 10 jours 14 jours mais au moins ba facturer bino moi mobimba et mati lisusu vous consommez biso éclairage public awa ba konzibo ka ba personne éclairage public to foute la kango chaque mois mais on a ba quartier moulili ezalaka courant ezalate o comme une fois escroquerie boke la même peuple mawa te ko tika bino na mboko te mboko eza biso nyoso ba konzi bola muka quand même vraiment ba ministre naze baté vraiment fatiango azomisa bino kwa nini il fallait bokende batu musu basala intérim ba secrétaire général basala intérim boko na ba double salaire bozua ministre boke sur le parlement basisa na bino ba régime des hommes na sepeli papa journaliste na mutuno zotuna eza malamu mingi mais eza pasi mawa mais nakanisi moi muketango tozalaki na l'heure ya fait maréchal soki bodu pani ya courant basali bino bon tantôt bakotinda bino na 12e milieu okendo kuta singa ifanda mais après maréchal tito kota gouvernement elandaki à 18 ans biloko nyonso to wana ebunga et lelo continuité il y a échec il y a SNL toujours futa ba facture mais courant ngo ezalaka wapi au moins la courant à 18h 20h 22h courant ekei pose la courant 4h du matin 5h courant ekei na ebite mboka nini mais o bazo bénéficier courant na biso bazo sepela na courant bongo biso bakolo courant toko sepela na courant na biso te pona nini ah mama Tuluka yo nde oye premier ministre na mboko oyo lukota la mokonzi no botala na malamu pona intérêt ya peuple ezaka katetole la calère nyonso tout kuro ebimi na yingawa ya biso te boni biso toko sepela na courant te eke na Rwanda kuna epa ya Kagame baza ko sepela na courant Brazzaville basepelaka na courant na biso plusieurs pays en Afrique baza ko sepela na courant na biso bongo biso bakolo courant nyonso maréchal asalaka pamba po biso tonelaka kaka po lamba na ndako no na courant c'est tout un problème donc makala nde yango nde penza de base na bandako ya bato nyonso tout samba bula okolamba te na pasi ya makala ndenge komi petalu lelo ba mama ba komi ko recourir na ba déchets ya makala ba poussière ya mikie et to changer système ya bambabula pona ba poussière puisque okosomba mipikuboni ya makala poto lamba na mbongo nini $10 moko ya pamba soko changer okokolamba te mwasa kokosala programme te atako balobi 30 000 mais ça passe banda kolukati sala makambo nyonso tu mupiko makala 1000 francs alors kosoma makala ya taluboni mafuta combien eza mawa tozoloba epai ya yo mama Tuluka mama Judith oye fraîchement na kati ya gouvernement totalaki yo et mokonzi amonaki ete yo parmi ba politiciens yonde apesi yo chance ya place wana boluka bo régulariser makambo ebele population sepela dollar eza ko galoper na kanda nyonso 30 000 $10 esengo eza wapi na pepe
et na ba salaire nini on luka bo revoir makambo ebele mpona social ya solo ete mawa mpona guerre ba imposer biso na Kagame na occidentaux nanko bali kopesa chance na président Félix asala te oyo azokana kosala mpona peuple mpona mboka tomema nanu Kagame na titi na ti po soki tose tosukisi ye tozikisi ye na ye moko bongo siko totala problème ya este tozolela nde courant soki nake na bapoint nyonso tu nalobi na touche este na zongi c'est vrai mpona kotala ete peuple aza na esengo te bandeko na biso aza kokufa na lisumu nini bazoboma bango bake na bacamp déplacé Kagame ya bombardé abomi na ye et puis sanction moko ezali te bongo bino boccidentaux bozoloba nini communauté européenne olobi nini yo communauté africaine olobi nini mpona Congo donc biso nde mboka ya bazoba donc biso nde peuple moko sacrifié tokufa na biso non botala problème ya Zaïre boluka te mokolo moko biso nyonso mpe peuple totelema tolobi meme na maboko tokobunda so tobi tokatisa ngamba Rwanda wa na makofi ya pamba bakotikala kokoka te ata bakobeta minduki tokosila te donc vraiment mama zala na souci na biso botala compagnie ya SNEL botala compagnie ya SNEL eza konyokola biso sikoyo ba facture yango ya kaka même eloko même prix mais biso tozosalela te nayebi te soki toza na bacompteur oyo bango balandaka nayebi te bapesaka baprix moko forfaitaire imaginaire nayebi te yango wana lere mosusu batuna mpe nanu PDG ya SNEL bambongo toza kofuta ezokende wapi toza na mawa toza na pasi yango wana toza kolela ete mboka oyo nani akoya kolongola yango na libulu eske fo yesu aya tata nzambe asalelaka biso nyonso tu apesa biso connaissance nyonso tu lelo soki mundele aza kose développer na mboka na ye mpona mayele na bango mpona mayele na bango ebongo biso kaka toyebi kosala badétournement ya bamonta moko exorbitant nde bakumisi yo ke yo nde mokonzi ya malamu te biso tozolela mingi pasi eleki tokokontinue kobika na pasi ya ndenge oyo te soki mpe boye me boluka dollar yango babomba yango quelque part bokozwa mesure moko te nécessaire ya makasi oyo ekoki koloba ete dollar wana tomona yango na circulation te bopesa yango na bapoint moko bien précise kaka ete dollar fo etandama partout na Congo ekoma lokola mbongo oyo batekaka mikolo nyonso tu bato bazangi misala bamibwaki na kati ya babiro ya baéchange likolo ya pasi bazoteka dollar lokola soki eloko nini franc congolais yaka nango dollar yango wana eza esengo te mama oza na défi ya makasi ya koreleve na mboka oyo sunga mokonzi ya mboka tala gouvernement na yo tala baministre na yo rôle akosala soki ezali yango te oza na plein pouvoir longola changer ye mais justement ya tozomona kulu na lere nyonso tu basoda na bino botie soi-disant bapantere bopesi bango nde bilanga na kati ya population bazojouer role bino botendi bango te kokanga bato basinga kotambusa bango na file ndie on dirait bato bayibi mais yoka bainfraction bazonde kobotela bango epai ya bakonzi na bango aza rebelle mais terroriste nayebi te na ndenge nini donc à partir de 20h moto akotambola pe te ngai awa na kimbangu dérangement même pendant la journée 10h 11h police soki ekiti kobanda kokanga bana mibali oyoki na mawa bakokanga bango na basinga bakoya bango na kwe moko kobanda kofuye bango na bapoche biloko tu baza nango kobotola nsima nango bake na bango eza esengo te donc vraiment botala oyo tokovivre na mboka oyo pene ezali insécurité
na on dirait que tozo pas na bisote. Donc vraiment mawa mutako lukambongo akozonga bakangiye nanani na bakuluna bakopie ye tout pour doit 100 francs eza pasité puisque misala nyonso ya zobe ezalaka te mais bano bakuluna to pesi bango chance na kombo ndenge wana baza kosekana na Congo on dirait ezalaki epai na bango moko bapinisho makasi bokoki kopesa bango mpe ezali te ya solo. Vraiment mama Judith tozotalela nde yo yokolo ya gouvernement ba ministre nyonso tu wana baza ya yo tala rôle ya ministre moko moko ata ko jouer soki eza ko répondre te zo ba décision eza te population de la galère nyonso tu toma okata bapongi 4h du matin pona koluka kokende plus loin pour que ne koluka 100 francs bongo mbongo ya pasi ya ndenge wana na zonga bafu moko babebisa mitu na ba machine kobotola bambongo na ndenge wana esengo ezali wapi. Merci papa journaliste oyo nakokaki kolela mingi epai ya bakonzi ya mboka vraiment soki ete baloboyo mama Judith akoki koyoka même ye papa Félix nayebi ata bakoningisa mboka baza bazoba bakotikala kokoka te okosala mandat ti okosalisa élection bakotikala kokweyisa yo te oza ya nzambe papa topesi yo chance nesumoka koswa. Merci papa Félix, merci maman Judith nakanisi oyokinga compagnie à SNL botala ngo malamu même régie des eaux botala bango malamu bakopesa ba facture moko vraiment imaginable oza na compteur mais compteur ya ba considéraka yango te ba monter ba pesaka yutaka wapi tango bazo futa na lopango moko plus de 100 000 francs congolais consommation nini wana mais faut tala pe batuni bazana kata lopango hein faut tala lopango zana batunini pote avant que nous bakopesa facture ya plus de 100 000 francs congolais et ça jambongo ebele hein $50 plus presque donc eza mawa botale la biso kolela na biso population yango wana epai ya bino bakonzi ya Congo natondi papa journaliste nakanisi malobo na pesi yo okolekisa na etando eke pote bandeko bayoka naye bakonzi bayoka soki bakoki ko revoir biloko wana ekosepelisa biso mingi. Merci papa. Merci monsieur le journaliste. Par rapport à la question au lobby concernant SNEL, vraiment tous avons souffert ma casse pour la SNEL, particulièrement dans la capitale Nabiso. Tous dans la capitale, mais tous vivre le coup là, tous allés dans le village. Courant et Salarati, courant et Yakati. Ah, tous ça précisément à Matongue, mais ça centre-ville déjà. Donc, courant et Yakati. C'est tout ce qu'on voit comment le roi femme de nous. Ce qui est, il y a beaucoup de 5 heures de jeu qui donc, facture les eaux Yakaka, Nengue Oyo, et Zalaraka. Mais ça réduction, mais tous consommer vraiment courant comme il se doit. Donc, il y a un les autres la sont vraiment pas si ma casse. Mais aux autres, parce que la journée moko bon politique on a moni bato SNEL bazo sala pa na biso ba comme na besoin ya kozala trop corrompu parce que ba otinda courant c'est tout ça on a arrêté à jour moko ba otinda courant le même jour wana ba on ba yepo ba sala coupure ya wana ba on ba oninga ba négocier pour bazwa mwa bakanyaka. Or il faut pas pesa biso to consommer courant na ndenge osengeli et ko sala biso malamu. Eza vraiment pas si makambo ya courant quand nazoka nano autorité munene na mboko directeur provincial ya Kinshasa a promettre pas les aina inga bozela suko eza le 15 pour ba nation kata na pamba te le 15 wana ba pesika courant 2 jours tilelo pour comme yaka na butu lokola ba mari de nuit femme de nuit aussitôt ka boye courant epeli moyo repassé ezate moyo balamba ezate okotika mbongo boye okotika mbongo makala te ba biso courant katana ki pendant journée mobimba bana ba uti classe
moyen balambela bango ezate yo papa oyebwe na ba moyen na biso ya mike tozana ngo. Et puis l'autre chose grave pour les mata chaque mois. Au moins moi au courant mati, moi musana courant, moi mususana ezo mata chaque jour. Vous consommez courant pendant 10 jours, 14 jours. Mais au moins ba facturer bino moi mobimba et mati lisusu. Vous consommez ce éclairage public awa. Eh ben consibo ka personne. L'éclairage public te fout la kango chaque mois. Mais on a ba quartier mouli les alaka, courant mo ezalate. Oh comme une fois escroquerie. Eh bon que la même peuple mawa. Mone loko ndo moni immeuble eza ya biso mais bato ba locataire ba futa asute po ba lobi kuo bango batine la biso ndike batine ya bandoki na butu po basala na moi mais na butu kuweye to komi 5 heures kuwekei mais na zoye bate sinde yango ba bi lo tiriki yango to mona ngote e ya ka te moni groupe ndo zali sala ka tongo pokwa na ebite soki mboka ngo toke na ngoka boye de na regretter tolobaki biso ba congolais de père et de mère mais toyeba te soki toza ndenge nini so tokoma wapi tokosuka wapi mais dans un problème na ba locataire na minute locataire nyonso abia kofuta ata facture moko te ya lotiriki sikoyo ngai koyo lopango na kosala ndenge nini ngai koyo lopango na kosala ndenge nini na nyokwani na mofuta facture nga moko me ba maison zebele yebisa bango tolembi bango bete mboka eza ya biso nyonso tozwaka ata mwa eteni courant tofutaka courant par mois 65 000 francs mais tozwaka courant par mois semaine moko nayebi te soki ezaka boye mboka yango tokende wapi na regrete lakisa bango mpenza ke tobaye bete biso toza na posa tozwa te teni ya mboka toliaka ta mokie po tobénéficie esala malamu. On a vraiment un combat courant, comme vraiment des prototypes. Parce que chaque jour, courant, il y a 23h. 23h, 5h du matin, EKI. C'est-à-dire, Moutakoula, la terre, ou bien à repasser à 2h du matin, ou bien à la 2h du matin, pour aller en l'air. Donc, Moutakoula, la Pongine, Asinatina Pongite, on a besoin de courant. On a énormément le banni pour nous. Tout le monde attendez, nous allons arranger. Arranger quoi? Au service technique, on peut toujours monaga. Et ça là que l'eau comme côté. Autour de jet, non attendez. Oh il y a pas de fil. Le fil est où tu as wap. Tu vois que la nani, je camine à vous fournir biso ba fil cuivre à tenir na Charleroi où tu vas singa bien. Banda tozo indépendance singa kala wana cuivre bande sila. Tous les autres comment le bateau ça dit oya muniato o ba ba ndako zela ka mbongo na bango ba ndako somba na bashid na ba commission na bango. Alors le ministre le quoi yo yesi ko ça peut mama lambaka et maman azate ko no ala la gala ndako te mama lambaka atoza ministre o ko lamba na ko lamba na wana ko lamba jamais à 2h du matin pour pas aller à l'air hein pas aller à l'air donc mais quand tu es là ba DG wana soki ba DG ba o ba lingi bokonzi pour na ba voiture na bango pour nous battre dans immeuble. Concurrence, c'est bon, on a nani. Ben comme on salato, ben comme ça concurrence. Il y a une voiture, un tel a salarié 5 immeubles, il y en a 20. Il y a un côté, tout le monde y a un côté. Tout le monde s'en va pour nous couper ça. Le coup, on a pour la République et non pas que pour nous faire une mission avec on va couper le côté. Nous allons mettre un gars toujours sur le fond de la terre. Nous l'ongons pas. Pas pour nani bouillir. SNEL. Est Société nationale d'électricité. Tantôt on a minimum de ça tarif. Ni n'importe quel tarif, il a dit non. En tout cas, nous avons fait rapport nini. Mais nous avons commencé à faire des ah mais non, courant Congo central c'est ça bien. Peut-être que nous avons moqué. Même si on a zongo, on a nini, on a na centre monsieur Zaliao. Mais même à quoi arranger. Qui ça va biloko bon bah déjà on va sur 33 000 $. Il y a nini yango ba bon on va consommer le matériel te kaka bango baliaka veste moulayi nzoka de kuluna biso ba veste mikuse passe na passe matembele boto kisango tala
na poko wana 2h du matin otokisa matembele po liango leo insécurité makasi yango wana banyamanyama bakomi kokota na mboka yango po bazoprofite ke mboka yango na courant te vraiment en tout cas ma ministre asa mbalo ye mpenza atelemela yango mama alambaka ayeba ndenge nini secteur ya courant vraiment esi ebebi mai ndenge moko mbula ebetebeta te dona baka secteur ya hydrocarbure ezosimba te ai okoka ono kuna machine ezobenda te ezosala boye te o boyeboye mpona nini kaka bino kaka bata hydrocarbure mpona nini kaka bino pomekana kobongisa na baministre na bino bamini banini ma ministre ataela bino mbala soki boye te en tout cas vraiment ozanango elengi te tosala mboka elengi matongo ezalaki elengi matongo ekoma sali te matongo ekoma mai kozanga mai kura kutu kolobela te soki kaka makela bagroupe tokolala na groupe tolamonga na groupe soki na mbongo essence te bemboka mazutu te ekosuka wana vraiment en tout cas bomela kobongisa mbala oyo vraiment topesi bino espoir na bolingo ya mbala mpenza totie bino mpenza mama akobongisa ya te kono mama ye mpona kotambola te mama ye nde kolamba biloko tolia biso nyonso elongo merci courant eloko tozolobela mpona courant na journée courant ezomonana te tozosala mosala courant eza te donc na butu bozotinda courant mpo tosala nango nini mais toza na besoin ya courant mpo tofuta bapapier ya courant il faut na moi tosalela courant wana mais sikoyo bino bozotinda courant na butu oyo bato na ntongo bolamuki bayeli bino mbongo kuna ale bozwi bofuti bopesi mbongo wana epa ya départ mosusu ata départ ota na droit ya courant bozopesa te est ce que bosala yango na mbongo tokosala yango ndenge wana bino bozowelela kaka bambongo na bino so bapesi mbongo te na poche ale otini courant départ wana eza kitoko te boye bozolobaka tout le temps peuple boye tozolela mpona courant ezosala malamu te balestage wana bazosala delestage eza te mpo bango nde bazokabula bopesaka courant na moi mpo tosala mbongo mpo te bakofuta bafacture ezofuta malamu te puiske na kuna moi tokosala mosala courant eza te bongo sikoyo na butu botindi courant botindi na 23h na 5h ekei sikoyo tosala nango nini eloko nde bolingi tosala DG a changé bisika bamoni ke bazosala malamu te aluka bato ya bien atia ye fa ya bakochange bajean mosusu a changé bajean puisque mosala ezosala malamu te luka bato ya malamu tiela biso soki ozwi information pe apesi o rapport quelque part il faut quand même kochanger po soki bato bazowelaka mbongo batie na poche mosala ezosala malamu te ezosimba te c'est ça bakonzi boyokela mpe peuple mawa peuple mboko eza ya biso nyonso toza na mboka mosusu te siko bozonyokola biso jusque quand de petites et moyennes entreprises tozofonctionne na courant siko bino bokamati bokati courant bakonzi boza quand même na mawa et puis bajean na bino baza kosala badécouvrement forcé ezaka bakoti bamati nde bayebiki ezala na poto bamati likolo ya poto mpo bakata courant ezalaka te faci beton fongola misu biso nde topesaki yo mandat bato nyonso wana batiaka kovote yo te biso peuple oyo bozonyokola nde topesaki yo pouvoir wana tondimaki odirige biso mais tondimaki te onyokola biso boye vraiment trop c'est trop courant eza te na ndeko na ye mai ya régie dezo wana bino nyonso ndire boza bamapasa ozozonga ndako boye mpiaka mai eza te courant eza te okota na ndako ngungi chaleur obima libanda ngungi baenvoyisere bakomi boye baenvoyere biso ntina ese kuna ba M23 tokoma liso na Kinshasa vraiment tosepela botie biso liso baenvoyisere miso ya courant na mai na bangungi trop c'est trop peuple aoréclame un jour soki bozobanga takanda peuple te bobanga takanda ya nzambe parce que un jour ekute bino cher bozala na pouvoir totela bino bobongisa nde mutu nyonso ase retrouve na kwe na ye des petites et moyennes entreprises DG kazoya ofuta $100 culture eya environnement eya conservation de la nature eza polluée bandeko boyekelaka me peuple mawa trop c'est trop totali bino na miso ya mawa botala bakongolais baseka lisu te bakonzi ntango bozoka bajipe filme wana botala bilongi ya bapeuple soki aseki ezaka on dirait mutu akoye na velo seka moko akobipe
bobongisa makambo efase biso mpe tosepela. Trop c'est trop fati beton bato na oyo otiaki ebele baconseil bauta diaspora bazoyede oyo te efongola miso lukata baoyo awa botami awa na RDC bayebi mpasi ya congolais me baoyo ya poto bazwizwi bambongo awa bake batongi kuna bazokolia biftek biso awo mwa osala me provision ezala esu te oza mwa quelque chose otie biloko na congélateur oza bitieka obwaka yango. Trop c'est trop SNEL tolembi soki bozokoka te bodémissionne boprivatize. Mon message pour la déchet SNEL déjà SNEL songa naza ata professeur na ye na nga apesa 1 sur 10 DG yoka bapensoni boza mpe na culture ya bamindele ya kodémissionne okoki te tika bozolakisa kaka vraiment ebele baza incapable parce que déjà SNEL ebebi bino bosomi bagroupe musiciel na ide nini na bandako na bino orekatene bodemare jip bokende osoma carburant bodemare groupe. Trop c'est trop ntango bosoma bagroupe wana na intention nini bobongisa courant molili eleki insécurité eleki makasi likolo ya courant parce que courant ezali ekopesa biso baprivilège ebele to progresser mpe bosala effort vraiment bosala effort peuple azolela tokoma dire bambisi na mai misi omonanaka te mais souffrance eleki bosala effort vraiment napesi bino mwa chance ntango etikali bosala effort. Merci à toi mon cher ami. La population il y a qu'à déplorer service d'alimentation. Il y a bande connabiso, il y a SNEL. Parce que cette population, on a besoin d'amage au SNEL à Zagoupé Sabiso. Donc damage, donc SNEL a alimenter biso na énergie électrique. Donc ceux qui ont biso damage, même na nyongo. Alors biso, depuis que tu as biloko, donc tu as produit à SNEL et tu as censé payer yango. Mais ce produit on a déjà tam sa babutu. Donc on a de quoi meilleur le baona. Que biso là déjà produit yé. Mais la produit non périssable parce que tu consommer en côté. Donc pour dans la motivation, na quand même la bonne cœur et bonne foi, il y a que payer produit au bébé pour que n'a alimenter avec fait la produit mon père au hasard consommer. Mais cette consommation dans nos réalités, au moins que tu banda se tirailler de rien pour rien. Que yo pesi matière, mais produit on a alors na ça il y a moté. Bon et là sur base dans mon souffle il y a ba forfait ou bien sur base dans mon souffle à compteur réel. On m'a dit que ça vérité. Donc, tout le monde a besoin de courant lorsqu'il fait sur toujours. Parce que, donc, le repassage, des fois, l'application de l'appareil électroménager, c'est ça la vraie. Tout le monde a besoin de bino, tout le monde a besoin de biso, mais il faut maintenant que le produit vous alimenter biso, et comme donc, un bâtiment favorable, et un bâtiment défavorable. Parce que si un bâtiment défavorable, donc, moi, pendant tout s'harmoniser vous arrêtez comment et en tout cas au sein de Nabino bakonzi ya SNEL bota biso litambwana que consommation exacte que tour na biso alors beaucoup de choses à délestage pour alimenter ba tomoso na tamso ya ba chambre froide parce que ils vont vous payer c'est comme si vous vitaminoté donc to lingi to la consommation normale. S'il va y avoir de l'estage, il va y avoir des jours de mon côté. Mais des stages, comme attends, il y a 4 jours. Pour alimenter le soir tous 2 jours. Ça n'a pas tellement de sens. Donc, nous voulons demeurer ensemble avec vous, marcher ensemble, pour se donner un coup de main, pour que bien on peut pas besoin de ça là, de réussir. Vous avez une lourde charge, il y a pas un peu. Fabien Assali pour Mulingani, Tangama solo boucle. Donc, peut-être,